Asali émission et pas Moura de la presse. Moura de la presse. Êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr que Moura de la presse qui a risqué sa vie, Moura de la presse à Kotanda, Moura de la presse à Panza et Moutou, Moura de la presse à Bima Makila, pour une affaire, il y a maman Olga. Êtes-vous sûr que Moura, à Koya, maman Olga, yeti a Kebongo Moura, Salinaye, émission T? Allez-y, posez des questions, non? Non, qui version, et pas une version aussi, il y a aussi que ça et pas une version. Yo, fan de sa sœur. Nga muchopio. Pour yo yebisa ye. Eh, nga muchopio. Assistant. Mona wana testa de. Nga yo. Muchopio. Maman. Et ça m'a bête. Maman tout banga nzambe. Parce que vérité, tout banga kaka ebima. Mais bimel na nzela na yo. Eh. Nga yi. Na vanti papa Serge Mokolo. Maman, est-ce que yebi valeur nanga? Eh maman, nakata ndeko. Nga na osola na ndeko nanga. Nga muchopi. Papa Serge ayoki. Osola ndeko nanga. Ndeko nanga ikefaya sesa mwana test ADN. Parce que moi si obo va na ye oyebi te état d'âme na peut-être mwana na koza ya yote. Ah nga yi na osola ndeko nanga. Na yebi te likambo komela ki yo. Na yebi te. Ndeko nani? Yo ba circonstance. Likambo ndeko nanga eza pe même babota yo moko ndeko nani? Te naza ba cousin na ba cousin. Ah benga ko zaki cousin. Cousin na ngai. Kombo nani? Ah oui, mais t'es maman. T'es la tournée. Maman torture ngai. Non, je la laisse de maman pour nini ko. Papa c'est je me colle moi ko c'est la maman pour nini. Eh maman. Eh. Papa c'est je avant été nga tuni ngai. Nga na lobi kanga bi ah papa peut-être pour luka ka solution. Mais bakoka ko atteindre biso te même na physique na biso mais Moura au moins ils ont reçu ya ko panze même Moutou bino nyonso boyebi. Pourquoi Moura à la dernière minute n'était plus avec maman Olga? Il faut allez-y comprendre de quelque chose. Chaîne nini oyo esalela maman Olga campagne ma be koleka chaîne ya frère nanga le Ketchu. Exact? Chaîne nini o e chosifia maman Olga et fingisa mosala na koleka chaîne ya frère na biso le Ketchu. Exact? Na Kinshasa awa exact? Mais aujourd'hui, lorsque cette maman arrive, à Monique non par rapport à un message naïe azanango important, par rapport à considération naïe, par rapport à estime naïe, et puis par rapport à kibonzambe azanango, à que kolekawana, et ça problème te? Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Top Media Télévision, Bandeko Balandia, le code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Bino Bayeboko Zwali Bakou ya Kolanda émission Nangamou ya Maman. Saratola na Saratola télévision kuna mbote na bino bisika ezwame bino. En tout cas, j'ai le réel plaisir aujourd'hui de vous présenter encore une fois cette émission, bien que nous sommes le 17 aujourd'hui. C'est un jour il y a férié, mais biso férié de Zalakate. Monsala et bengi biso toye encore une fois pour vous informer na makambo bino bolingaka mingi par rapport à ba exigence, ba principe, ba droit na bino oyo zalaka ba devoir au biso photo remplir en gros. Voilà. Aujourd'hui, nous voulons faire un peu ensemble avec vous cette émission par rapport à actualité aux alliés sur la place publique. Ngai personnellement tadingala pa naza choqué na makambo ebele o biso tozo komona sur la place publique. Moi tadingala pa aujourd'hui je suis choqué na komona hypocrisie o ezo korenier tout autour ya ba comédien, tout autour ya ba journaliste, tout autour ya ba musicien. Hypocrisie oyo ezu forme mususu na kati ya communauté congolaise oyo nous sommes censés ya ko lutter contre les antivaleurs, mais aujourd'hui certaines personnes bazo combattre les antivaleurs. Katina ba anti-valeur, voilà pourquoi le lot tokoluka moyeto sur la nabino par rapport à la situation oyo et puis par rapport à makambo belé il y a des secrets au biso tokoluka ko dévoiler awa une façon ya ko aider bande ko belé, une façon ya ko orienter bande ko belé na makambo mususu na ba vie na bango professionnel, parce que moi t'as dit je me limite rien que na ba vie professionnelle là-bas. Le vie privée en tout cas ça me concerne pas, ça me met égal. Voyez-vous un peu, donc toluka moyeto betali solo wana to meko solo avec bandeko nyonso o balinga kabiso o balanda kabiso na Top Media et puis chez Maman Sarah Tola télévision. Voilà.
nakanisi na mopanzi wana bozo komona de konanga Josué le réalisateur Josué atieli biso photo elingi koloba Kin Makambo c'est le nouveau film ya Bellevue Kondi obino boyebi na maison Bellard après succès fou, il y a Mon âme n'est pas partie. Après succès fou, il y a Obiso Toutu Kosilisa na 9 épisodes, na como il y a bilan négatif. Bellevue Kondi nous revient encore aujourd'hui avec un film Kin Makambo. Kin Makambo, c'est un film en tout cas qui va faire parler le monde, qui va faire parler beaucoup de personnes. Émission Oyo. C'est un film Oyo Makambo na kateza ya minene ya grave Kin Makambo. Pourquoi Kin Makambo? Botikala awa, je vais vous expliquer moins d'amou par rapport à la compréhension nanga. Et puis bon mon après carte sur table maman Dinana la douce a memé libiso bokila lokondo ya voilà bokila lokondo en tout cas maman Dinana nzambe abatela bino nzambe azala na bino bokila lokondo wana toke na ngambo ya Équateur kuna naibité pourquoi ce titre ya bokila lokondo maman Dinana. Ensemble avec vous nous allons découvrir ça. Vous savez que c'est une dame qui a l'habitude ya omema makambo bino bolingaka mingi akufa azonga na Sinark. J'ai reçu les appels, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, le papa t'a dit bozo ça la promotion ya film akufa azonga, mais jusque là to kota na Sinark tozo mona akufa azonga te bandeko. Akufa azonga bientôt ezozala disponible na kati ya Sinark. Tolobaka très bien et ezozala disponible na kati ya Sinark. Ba panneau déjà si mataki nous avons vu Canal Plus faire la promotion ya akufa azonga. En tout cas soyez tenez-vous prêts déjà parce que le président Caleb boyebi ke azalaka na ba pièce moko très éducative. Alors makambo malamu ekoleka kuna. Et aussi chez Coco en tout cas j'ai pris le temps de suivre chez Coco et nous avons des acteurs dans notre pays hein. Nous avons des acteurs vraiment. Mama Kalunga non Mama Kalunga asuka nada asuka d'accord pardon naebité donc nzambe vraiment azala nabino. Pierrot aussi hein. Pierrot vous m'avez tellement naebisio non Pierrot a été créé par quelle matière? Non Pierrot. C'est ça, nous avons des acteurs comme ça, nous avons des bateaux qui sont capables de se mettre en scène, d'incarner rôle, pesi, oyo mukili, et koki ko sepelana yango, et puis apporter message. En tout cas, nzambe azala nabino. J'en profite aussi pour dire un grand merci à ma mère fan, le maire fan Nyonso Yasara, to la télévision. Donc pour profiter, pour ma maman Bijou Nketani. En tout cas, maman Bijou, un grand merci à vous, maman. Babik dédicace na papa Jean-Pascal Leka. Papa Jean-Pascal Leka, un papa responsable. Papa Noé Mavakala Nzinga. Un grand merci à vous. Un grand merci à maman Deborah Lubanda Kilo, ma mère à Calgary. Maman Zozo, mère à triplé, mère à Isaac, Josué, miracle. En tout cas, Nzambe Azala Nabino. Un grand merci à Bertin Konde, l'infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada. Un grand merci à maman Yvette Mbangu, maman. Notre maman Émilie Seti Maïnga, ONG La Vida, en tout cas, allez visiter ONG Wana Ezwami na Kinshasa, awa na commune ya Kisenso, côté Boni, maman wana pena azwa Bana Yababiti qui est en charge, ça fait quelque chose de bien. C'est par ici que nous voulons commencer avec notre émission. Cette émission est réalisée par Josué, ingénieur Josué Miezi, Wazali derrière la caméra. Prenons d'abord la transition de cette de la 9e épisode. Il y a filmé bilan négatif, il y a Bellevue Kondi. Et puis on se retrouve tout justement après pour continuer avec notre émission. Merci. Nga nasali mabe nakokaki jamais en aucun jour nakosela papa Serge mwana nasali mabe parce que nati trouble na mutu a petit junior nasali mabe na nourrir papa Serge na ba espoir rebelle nasali mabe nga vraiment la salle mabe mais muchopi au monde Judas ti ezala yé pour que était ka Jésus
c'est parce qu'azali na makila wana ya trahison azwaka mbongo no Judas ntango ateki Jésus bapesaka ye mbongo no à la fin asala ye nini te Judas alia ye mbongo wana te akendeki kose pendre mbongo ekoyi aliaki mbongo wana te trahison ezala bongo so otrahir okoka olia ta mbongo wana te non na sisi te eza na sisa parabole te oapresse poani yo oza Judas yo trahir oza presse pourquoi ezanga na sisa parabole si baponaki Judas c'est parce que bayebaki Judas azalaki trésorier na lisanga na bango ya les 12 apôtres bazalaki Judas moto azalaki na kesi ando nsima mbongo ya lokwa yo tofandi ya notalanga yo kozangaki ndoki te so ozwaka na bomona te ozongonaki mokolo esisi osikoma ele yo enge Maman, enge s'il te plaît, maman. enge yo kanga ongo pesanga s'il te plaît pour moi parce que manana le boye bien Na yebi nyoso lo bana oyeba te. Tu o kina ba pa. oko yeba te parce que tu parles beaucoup, tu parles trop. Oyeba te. Maman, oyeba te pour le ba mingi. O traité na nani maman? Non traité yo muto biloba loba muto songi songi. Ah bon? Ndako te zike peli moto c'est toi. Nga. Oui. Nzi. Muchopi. Mukoni no fan senga na kiti obi mama. Marambozo sale za mabe. Est-ce que vous yeba likabo zoloba maman? Na tuni o question mukoni no fan senga na kiti obi mama marambozo sale za mabe tika. Osope sa conseil parce que la monnaie est l'autre côté. Pour opé sa conseil te pour yebi. On a les passé mots sombre. Au fond ça na kiti te pour opé sa conseil. Maman belle vie. Tu ne peux jamais me pointer du doigt maman, parce que belle vie. Maman na lubara nanga. Nazana mabe nangai. Maman makambo zoloba na yebi eloko te. OK. Na yebi eloko te maman. OK. Tout continuer de sortir na suka pour na comprendre, pour na conclusion na yebi eloko te. Et on se connaît une personne conclusion. Maman pour na loba conclusion. Yo ka conclusion. Camarade Serge m'a appelé. Serge a solo là il a expliqué. Et bandendeni pas que ça c'est mon test ADN. Oui. Ngana muninga pas Serge. Ye mon camarade ya bwana. Bino bofanda ke bando solo ni. Aye. Oyebi saka yini? To bofanda na. Même si eloko te, ye ni mtabenge ngai pour na zikisa biloko maman. Wasio. Oui. Ozi sande biloko. Oui. Ah bon? Mais non, qui version mosusu. Et pas ça qui version aussi ça ya ozi ça biloko. Et pas na version. Yo fandi sa Serge. Nga muchopio. Pour yo yebisa ye. Nga muchopio. Assistant. Mona wana test ADN. Nga yoyo. Muchopio. Maman. Eza mabete. Maman to banga nzambe. Parce que vérité, fala kaka ebima. Mais bimel na nzela na yo. Ngai na vanti papa Serge mokolo. Maman, est-ce que oyebi valeur nanga? Maman, nakata ndako. Nga na osola na ndeko nanga. Nga muchopi. Papa Serge ayoki. Osola na ndeko nanga. Na ndeko nanga ikefanya sesa mwana test ADN. Parce que moi si obo va na ye oyebi te état d'âme na peut-être mwana na koza ya yote. Ngai na osona ndeko nanga na yebi te likambo ekomelaki yo na yebi te ndeko nani yo babota yo circonstance likambo ndeko nanga eza pe même babota yo moko ndeko nani te naza na bakuze na bakuzi benga ko zaki kuza kuze na ngai kombo nani oyeba ete mama te na tuni mama momo torture ngai nozola lezi te mama po nini ko papa Serge mokolo bakosela makambo po nini mama papa Serge nda afai te nga tuni ngai nga na lobi kanga bi papa peut-être pe pour lukaka solution ndesi nga na yebisi papa Serge ngai papa Serge lokwa pe ka ndeko na ngai ekomeli yo
Le cas péka même sous ça péka moi na test à dead. Et c'est que tu sais de suka na ngabenga ngomingi délire. Donc yo pour ça délire na mobali o yanga. Na ninga mabeti maman. maman. Donc si je comprends bien, yo e bayi déjà banda kanake, Junior azaki mo na serge. Ti maman. Na loba kama loba o ka. Ti na yo kai na ngai. Yo ka wa ke Junior, petit Junior azaki mo na serge ti. O ka moi. Tout sur la tombale. Bilo bo mo ka ba chinga kraka. Mutoto kraka zata. O ka moi. Na yo ka ngo ko papa Junior azaka dans le bano ke yo batinda Junior na poto mama. On a passeport. Passeport ya pamba ou bateka ka awe za soki $100 soki $99 au sosombela e. Ah moi mkena ne ouais il sait pas. Bon à 2 ans, 2 bazo passeport. So ibate. Pour bana ba projet. Yo koli web. Yo koli la commune. Bon ba détail mike boizo les kaka. Obi ke bilo belo ratinga na fiu ratinga bibele. Yo ça passeport. Nga dans un projet. Non somba. Nga non bula mikile ete. Comment ko tika mutonga na sobenga kutu beau-frère. Obi jour sunga ko rêver c'est yo. Mutonga na sobenga beau-frère oyo. Aso betene pe masolo na tinda ki mwana na poto, azo ake 2 semaines azongi ya yo. Atamba zangu wakenda. C'est quoi yo souci zani? Souci na nga Bellevue. Na tike la ye. Obi ke mona be nga toto. Oyi poani. Bolinga be mona. Omolinga na nderse yo. Keba o sai lote. Junior, non péquition. La péquition sous. Vous comprenez? Si vous avez chèque à mibali, likolo tilwa mibali. Yo ba toton ba lam katonga ba oke lukwa misala ba bunda na vie po ba bonsa venir yo mema libende. Ngate na lukao. Ngate. Vous comprenez? La bi ngate na lukao. Ko sakana muto ayibi mukongo ngole kote. Na yebisho. Sakana batu nyonso. Ngate. Mais so bi mukongo na ngana bi lubumu na. Ndele ngana yo servir loko. Les mêmes jours là. Maman, ça n'est pas passe. Ok. Et tant que maman, mais on a compris que le papa s'est agité. Et on a bêté. Mais kasi, et ben toute vérité n'est pas bonne à dire. Pourquoi le cas est notre balanga? Ah, maman dit na yo qui boit ça bien. Tel cas solution mususu. Qui n'a pas de mission parce que au tombi zaïr vraiment. Regarde tombi zaïr. Yo imité au tombi zaïr. Papa ça je suis papa pala, je suis palpite na et non li kama malunga te. Tobim ba perdon bisonos. Na ba papa Serge ba perdon. Te papa Serge ya bota na ete mama. Et apika faute na ote, moi si penda ko na pas zapi na kana et. Te eza faute na. Fallait pas la cause la Junior on a fait ses papa mususu. Ya faute na. Et on a me poser en faute na yo. Na faute na yo on a okanga bilo na ko kende. Pour mutamutaza en faute na. Akilo. Oza ouais. Oh famille de barrage tanganga na za famille. C'est quoi famille oh ba fuba zonga. On ma vérité déjà yebende. C'est quoi famille mo barrage ta, c'est biso tozaki aveuglé hein. Donc c'est pour ça na ba scandale minene o barrage ta mais biso to suyo. Maman Belleville. C'est quoi biso pendant hôtel biso pendant grenade. Maman limbisa ngai. Non limbisa ndeni grenade de ces bêtes. Ngapena na loba na ngapona na pelisa moto tize no ke lo moya mukie kaka ya arranger kaka. Ngana loba na ndinga mabete papa Serge nda profiter na maloba na ngai. Muta crime des autres des papa Serge. Ngati mama. Papa Serge a créé des autres tant yebise akese sa test ADN. Ngana loba na ndinga mabete. Yebise ka bon. Na loba na ndinga mabete. Ngazaka lokwa ndesi. Merci beaucoup de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je pense que vous avez suivi avec beaucoup d'attention. C'était mon épisode, il y a film, oh déjà, et c'est cela qui na Bellevue télévision, na combo il y a bilan négatif. Vous savez, bilan négatif est frappé na niveau nyonso na banda nyonso na ba porte nyonso. En tout cas, c'est un travail bien fait, c'est un travail bien réalisé. Nzambe a bakisela lisusu Bellevue kondi ba inspiration et belé nzambe a bakisa lisusu ba participant au nzambe doit pesa bango susu makasi enfin que lobby va accompagner lisusu cette grande dame au nom de Bellevue kondi pour que son travail aille toujours de l'avant. Nzambe abatela ye, Nzambe azalana ye, abatela pe ba comédien nyonso. Erto uta kiwana, je vous avais dit que il y a déjà un film qui est déjà nakati et eza déjà nakati chaîne mais eza privé nano ba publier en côté nano ba tiango sur la place publique peut-être dans des ou bien peut-être lelo ou lobby déjà ezo kota na kombo il y a Kin Makambo
allez vous abonner, allez chercher déjà la place. Vous avez déjà place Nabino, na Bellevue Télévision. Donc, comme déjà n'a plus de 211 000 abonnés. En tout cas, à chaque fois, chaque jour, abonnez moko azo kota, ezoko mata, famille libota, soyez motivés, soyez unis. Bozala ini, bozala ensemble avec tous les acteurs, avec tous les comédiens nyonso soit Congo famille libota bo lingaye ndenge bolinga ka mama Bellevue, comédien nyonso ya Congo bo respecter ye ndenge bo respecter ka mama Bellevue, même si ceux qui cherchent à vous diviser, restez unis, même si les infiltrés qui sont entre vous bolinga bango mais bo comme ça bango ba ningate bolinga bango boyina bango te bo comme ça bango ba ennemi te mais bozala na bango ba mastate parce que a kokipe ko profiter na se ya kikamadere a glisser dans que le komoko oyo et koki ko porter préjudice na ba vie na bino. En tout cas na monipe na kati ya affiche wana ya maman Dinana la douce qui est vraiment parmi ba comédienne oyo bazo apporter image à malamu na théâtre ya mboka na biso. Maman Dinana est là, featuring ba échange culturel oyo ba mélange oyo en tout cas et ça la ka eloko moko ya kitoko. Voilà pourquoi nous demandons na ba comédien na biso boende biso to na besoin photo mona kabino boende to na besoin tout mon akabino ensemble, vous travaillez, vous sali makambu, et bimi na miso abatu et kozala en tout cas eloko ya esengo et puis na moni na fichona ba décor bazawana, un artiste bourré de talents, un artiste sans complexe, un artiste oyo ba décor baza genre ya bande komi sous-sauté ya ba jalelo. En tout cas elle se donne à pesa ka corps âme et esprit na musala na ye tout monde ba les actrices locales ba Davina. En tout cas Davina, toi je te cherche depuis longtemps mais bozo dingo pesa biso ba espace te pourquoi bo pesa biso ta 15 secondes tout le quoi moyen to poser na mituna o ba to bazo ko tuna biso par rapport na bino Davina. En tout cas, cette année, depuis que l'année a commencé, bah, film à Davina, oh, Nathalie na Bellevue Télévision, Azo toujours apporté en plus chaque film à Azaline et Longi Monsous, Azaline à casquette Monsous, Nzambe Azalana Bino, Namoni Loko là-bas, Cardozo. 1000 esprits, Cardozo 1000 esprits. En tout cas, Bazali bande quoi basi oyo, bazo apporter toujours nuit et jour il travaille 1000 esprits bazawana namoni Luna Miezi. Luna aussi c'est une femme qui est lorsque Azali sur la scène, vous sentez que une fille à boya bouzo sans complexe. Tu vois un peu l'affiche quoi, l'affiche est plutôt tellement costaud et ça kovimba oyo donc l'école va être Kati a filmé au makambo grave et puis là je vois le président Bobo. En tout cas ça sera makambo ya malamu kin makambo. Pourquoi kin makambo? Makambo nyo sotozo mona na réseaux sociaux. Et ça ba réalité. Peut-être répète au kokipe kokuta ngona kati ya kin makambo. Aujourd'hui le non-respect ya principe, le non-respect ya ba règle, le non-respect manque de considération pour chercher la sécurité sociale et au bon théâtre. Aujourd'hui, makambo il y a appartenance, il y a camp. Et au centre, il y a destruction, il y a empoisonnement, jalousie, makambo mabe au milieu, il y a théâtre. Moi, ça me fait trop mal aujourd'hui. Hier, nous avons fait une émission avec Maman Sarah. Par rapport, il y a des questions sur Botuna Kibiso. Bochola qui même, il y a même ceux qui insultaient. Bosu qui wapi. Bosaila qui Olga publicité. Bosala qui na Olga. Bosu qui wapi lelo. Aye Kinshasa, est-ce que beaucoup taninaï? Nous avons bien répondu. On n'a pas voulu qu'Okutana na maman Olga ils a pour nous saboter yete ou bien yépé donc à saboter bisoté. Mais on avait évité parce qu'on avait compris qu'il y avait quelque chose, il y a malamoté tout autour, il y a maman Olga. Oh lelo, bomoni ba résultat nango na kati ya place publique. Bomoni ba résultat nango na kati ya place publique. So tali ba chaîne phare o esutena maman Olga awa na Kinshasa, ezali Top Media, ezali chez Saratola, ezali chez Moura de la presse. Les trois chaînes wana. C'était les trois chaînes Oyo. Ezalaki juste pour maman Olga, pour défendre le travail de maman Olga et puis la vie privée de maman
Olga qui était sur la place publique. Topesaka énergie na biso, topesaka temps na biso. Moi personnellement, on a exigé maman Olga que avant tout ça, le longo, il faut au foutanga mbongo temps. Non. Mais j'avais compris ce qui était là. Bofingaki, bocholaki, et lokola boza bandeko. Nous devons quand même vous signifier que ezali bongo te ndenge bozo kokanisa. Yango na otuna question oyo. S'il y avait réellement makambo malamu, nani o akoki, est-ce que maman Olga kokaki koya na Kinshasa tia zongi asali émission et pas Moura de la presse? Moura de la presse. Êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr que Moura de la presse qui a risqué sa vie, Moura de la presse à Kotanda, Moura de la presse à Panza et Moutou, Moura de la presse à Bima Makila, pour na affaire ya maman Olga? Êtes-vous sûr que Moura a koya maman Olga yeti a kebongo Moura salina ye émission te? Allez-y poser des questions, non? Allez-y poser des questions. Allez-y poser des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, les Ketu, c'est un frère pour moi, que personnellement, on n'a même pas de problème, ni de près, ni de loin. C'est le choix de maman Olga. Mais pourquoi, ou bien, ni moboy? Chaîne nini oyo esalela maman Olga campagne ma beko le chaîne ya frère nanga le Ketu. Exact? Chaîne nini o e chosifia maman Olga et fingisa mosala na eko le chaîne ya frère na biso le Ketu. Exact? Na Kinshasa awa, exact? Mais aujourd'hui lorsque cette maman arrive, a monique non par rapport à ba message na ye azanango important. Par rapport à la considération, par rapport à l'estime, et puis par rapport à qui bonzambe azanango, à qui kolekawana, et ça problème te? Et ça problème te? Mais je veux justement vous signifier Moura qui avait même à l'époque, qui avait subi un traitement moko boye biso bien keto banozwa ba menace bazo filer bino, mais bakoka ko atteindre biso te même na physique na biso, mais Moura au moins ils ont reçu ya kopanze même Moutou bino nyonso boyebi. Pourquoi Moura à la dernière minute n'était plus avec maman Olga? Il faut allez-y comprendre de quelque chose. Il faut allez-y comprendre de quelque chose. Tiens qui Moura était aussi surpris quand le colado biso nyonso boye. Asali émission te pourquoi? Parce que ngape na zo lukana Moura pona bengaye na lukana moyena yeba. Pourquoi asali émission na été? Parce que je vis maman Olga passer dans des chaînes au coup ou peut-être batikala ko kosola même attaque ko kosola te lorsque elle avait des problèmes. Batikala ko défendre ba intérêt ya musala na été ni ya vie privée na été. Aleki a embrasser bango nyonso. Mais le contraire ba chaîne ba accompagner qui a pesi bango lokola mon Congo. Je vais chercher Moura. Na kanisi na kozoyer na téléphone après cette émission to koluka moyen to ça la émission mosusu na ye. Alors botika ba confusion na, nous sommes de frères et sœurs, nous sommes des Congolais, nous sommes tozali ba famille bandeko. Tozali ba famille tozoko welela nini. Ndeti ngande na sokoli mai nanga buina tiemwa solo ya malasi nanga parfait nanga do uta Belgique pa maman na tiango na nzoto na ye awa. Na fandi nanga na kitiawa na funguli caméra mbala mona bandi ko s'attaquer ko finga na batu. Non, ça n'a pas de sens. To longwe na ba objectif na biso principal. To longwe na oyo esengeli, to longwe na o batu bazo kozela po biso to pesa bango to koti na futilité. Alors c'est pas quelque chose qui peut construire la jeunesse aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui peut construire la nation aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui va nous aider à changer mentalité et la communauté. Bien que la communauté aujourd'hui est basée sur n'importe quoi, là où il y a les insultes, là où ça tire n'a pas les réels, là où les gens c'est là où la communauté va apporter soutien à bango. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de pratiques. Moi, je suis trop ouvert dans les reproches, dans les remarques. Reproches, remarques, oui. Je ne réponds à Moutounion sur le téléphone.
même na vie normale boy na lobaka ngo non na finga motote yango na pesa qui défi depuis semaine passée une personne a zwaka lien ou vidéo ya émission à Tindelinga moi t'as dit je suis en train d'insulter une personne botika lo mona ngo te tino kufa bokotika la komona nga na vidéo na te tino kufa parce que ce n'est pas ça bino bae bota la rabiso boka nango besoin non ce n'est pas ça bon a besoin nango te. Mais cette question, je veux poser à la communauté congolaise. Banani oyo bazali na accès ya kofinga na kobebisa ba personnalité ya batu. Pe banani oyo bakoki kofinga te na kobebisa ba personnalité ya batu te. Banani oyo bazali na ba pesa bango existence juridique ya kobebisa ka ba personnalité, ba dignité ya batu kofinga. Et puis banani oyo bazalaka na o bazalaka na existence de fait ya kofinga batute na ya kobebisa ba réputation ya batute. Pourquoi je pose cette question na bino baye otala abiso? Na internet awa en tout cas s'il faut que ça la mise au point. Ce qui est parmi na ba comédien comme moi je parle de comédien na nous namona comédienne ou fingama koleka Belvi Kondité. N'a noté dans tous les sens du mot. N'a levé tous les sens du mot. Babini c'est la union so ya mokili. Na namona pe muto fingama lokola ursi pechangate. Union so ya mokili. Je suis donc en pleine émission. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on va continuer au film. Ah, le soin est qui? Nan nous n'a dit qu'à la commune a été aujourd'hui. Comédien oyo a fingama kolega nenge ba mama top ba fingamaka. Nazuna nukaka misa tuana. Mama Dinana aussi dernièrement vient d'être exposée sur la place publique. Ba finga type bango. Ba maman Gabriel également. Ba finga bango pe ba finga ka bango. Moi j'encourage pas les insultes. Je suis contre ça. Je suis contre ça et puis na télé mélange. Mais natuna ba maman wana bazaka na droit ya kozala respecter te. Je vu même des émissions se faire au nom ya président Elombe, notre papa, que je dois beaucoup du respect à sa papa za na bana lokolanga. Bazalaka na respecté. Je vois aucune personne, je l'ai dit, ezala bana simba, ezala ba comédien, ezala ba journaliste. Bayaka bazuma ba sokoli pour dire non. Bazali ba maman, bazali ba papa, to koki koko makati na niveau na te. To sukaka na niveau ya critique ya musala na bango, to sukaka na niveau professionnel, to koma na ba vie privée na bango te parce que bino même ba ebota la biso. Biso même biso nyonso o to na ba passé. Ba passé na biso peut-être pe ezali malamu te. Ba lobi na biso peut-être les deux acquis meilleur te. Ce qu'on a eu à faire ou bien ce qu'on a vécu dans le passé. Mais ma maman on a ba finga maka par un groupe de gens qui sont bien identifiés que Moutou ou Ayebi que ou Aza X ou Aza Y ou Aza Z. Aucune personne. Mais aujourd'hui Bisotoye Moutou Loko la Netinga. Je prends comme je suis seul sur ce plateau Nga. Je viens pour dire non. Mes frères, thème ya émission dans les codes de bonne conduite. Banzela to tambola ezali ya mabe. Banzela to leka ezali ya malamu te. Ba maman nyonso ba papa nyonso, ezala personne publique, ezala oyo azali na ye publicité azoko mériter respect na considération. À quoi eko choquer bateau? À quoi il faut esa la bateau monter ma passe? À quoi il faut to comme des fois sujet il y a des insultes, il y a des menaces au téléphone sur base de quelles raisons? Non, c'est parce que aujourd'hui, moi je ne fais pas la promotion, par exemple, il y a maman aussi là. Et il y a comme objet, il y a des attaques, il y a des insultes. Non. Non.
ba o mususu pe o ngana sa la promotion bazali pe ka ba comédienne. Aujourd'hui moi je vois bandeko koleka na télévision. Koleka na télévision pour commencer même à contredire ba makambo biso tozo ko sala awa. Ba te belé bazo tindela biso ba lien. Bazo tindela biso ba lien. Il y a beaucoup de personnes au bazo ko déplorer pe des fois na makambo susu o ezo koleka. Na sujet ya maman Ursule Pechanga. Il y a des comédiens oyo ba mikotisi na kati, il y a des comédiens oyo ba komi ko sala pour venir s'attaquer na biso ou bien na maman Sarah. Pourquoi? C'est parce que Sarah a défendu Ursule Pechanga. Pourquoi? Parce que Sarah a défendu Belleville. Parce que Sarah fait la promotion, il y a X ou bien il y a Y. Pourquoi? Au moment où il y a une image moko boye, pozwaka des fois, ba maman Sarah, ba biso, ba ndeko misusu, otali no kutu même émission te même malamoko ye obani ko finga du début jusqu'à la fin, on bengi pe na téléphone. Ce n'est pas bien. Na minoko na biso pe makambo malamu de bimaka, ndeti onga zolo ba eza makambo malamu. Les hypocrites au botoni samiwana. Aujourd'hui, vous allez combattre Sarah pour la belle vie. Vous combattez Sarah pour la belle vie. Parce que Sarah a défendre les intérêts et le travail de belle vie. Contre ceux qui cherchent à nuire Moussala naye, na vie privée naye, et vous venez pour commencer à s'attaquer à Sarah. Mais lobi na tongo, okomona kaka yo wana na sima ya maman Belleville. Kaka yo wana na sima ya maman Ursule. Kaka yo wana na sima ya. Où allons-nous? L'hypocrisie, la mauvaise foi, manque de sagesse na maturité, manque de professionnalisme qui jalelo. Comment? Je sais. Lorsque les gens arrivent à un niveau, il y a comme que Sarah va jouer na Belleville télévision pour assa la stage. Ça veut tout dire. Ce sont des choses que vous parlez en coulisses. De Bozoya Kanango na télévision. Mes frères et sœurs, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi j'attends beaucoup de choses. On m'appelle par beaucoup de personnes, on nous envoie beaucoup de liens. Il y a beaucoup de personnes qui m'insultent. Beaucoup, alors beaucoup. Mais en aucun jour, Nanaya n'a vu qui tu peux répondre le mot. Non, na sala ngote, pe na sala ngote. Non, non, na sala ngote. Que na yebo na vu qui tu n'as na fandi ale na bandi ko sala nde no sala en vidéo na ngaboy na bandi ko clasher sur une personne na bandi ko répondre et bimate na monoko nanga eza kilo. Et basé belé, et belé. Oh, bazo chrétien, bazo kofinga, parce que c'est comme ça leur vie. À part insulter, à part parler à mal, il y a bandeko mosusu, ils n'ont rien à prouver, ils n'ont rien à donner. Ce qu'on t'a dit, je ne viendrai pas ici, mes frères et sœurs, pour faire aussi la même chose que Bango. Mais faire la promotion de Belleville, ou faire la promotion de Maman Ursule, Maman Dinana, Président Caleb, Président Bobo, Maman Moseka, Maman Kalunga, et lui kolobate ke na yini Maman Sila. Non. 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 C'est mon choix. C'est mon choix. Il y a quoi accompagner bandeko wana ba papa wana ba maman wana. Mais est-ce à la sujette? Et c'est maintenant que tout un chacun azo kende tozo bana ko comprendre bango. Yango voilà pourquoi nazo sengaka air nyonso. Même na Marina là-bas, elle est vraiment visée. Marina là-bas aza visée na visée la batu belé. Na visée la batu belé. Marina là-bas aza visée. Vous savez pourquoi? C'est parce que azali tout autour il y a belle vie. C'est pareil avec la chanson. Il y a Papa Moïse.
bakoluka na butu esimbi te bakoutilize makambo nyonso esimbi te et lorsque bakoluka yo na bandinga wana nyonso oyo esimbi te babandoluka babranche na yo bato oyo ozalaka na bango oliaka na bango otambolaka na bango basinfiltre kati na bango baexpose bango. Je vous avais dit ici, mes frères et sœurs, surtout vous qui entourez la famille Libota, soyez prudents, soyez sages. Que bino bozali na kabal moko et salemaka contre bino, c'est-à-dire un groupe de gens qui sont là, objectif na bango ezalaka juste pour humilier les gens. L'objectif c'est l'humiliation. L'objectif c'est la destruction. L'objectif c'est de séparer les gens. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quelqu'un qui a déjà des idées de piéger Moutou, cette personne est capable de faire du mal na Moutouana sans pitié. À la fin, vous allez gagner quoi? Est-ce que le théâtre congolais est sur place? Est-ce que le cinéma est Liboso? Quand je dis ça, la salle m'a bé. Mais pour sa promotion, je vais continuer. Et on s'en là, même la promotion de Maman Dinana, je vais continuer de le faire. Et si longtemps que je ne suis pas dans le mal, je n'insulte personne. Ce sont le mal compris. Bandeko, oh, bazoko kansake, moi quand je viens à la télé comme ça, je dois commencer à adorer les gens. Non. Non, ça là, j'adore que Dieu. Mais je vais accompagner Maman Belle-Vie. Je vais accompagner tous les comédiens. Tous les comédiens. Tous les comédiens. Ce sont des choses qui sautent aux yeux. Ça ne fait pas quelque chose de bien. Ils ont honoré la société congolaise. À la fin de la journée, vous avez à la fin de la journée, vous bénéficiez ni vous gagnez ni. Nous allons continuer même si les attaques, même si tout ce qui pouvait donc arriver, la Bible nous dit guerre, mais surtout lorsque vous avez Dieu. Nous avons reçu même Naomi Barcelone à Aloba qui m'a envoyé belé. Makambu ndekonanga Barcelone à Aloba qui a. Les amis makambu biso tozo vivre à. Les comédiens portent parole. Les amis makambu tozo mona à. Les comédiens bamikala. Les amis makambu tozo komona à. Les comédiens a comment po azwa eloko na maboko a Sarah fo adorer Sarah. A kosi azui a kokine kuna pe na gauche ki a kosi azui tozo koyeba bango tozo ko déchiffrer bango tozo ko exposer bango pour que babiloko yo esilaka parce que nous avons besoin aujourd'hui que secteur oyo eke liboso. Tout un chacun a reçu à comprendre zo eloko mo boina ngambu na ye et kozala esengo pour la nation congolaise. Aujourd'hui, ngana côté pas ya ba Nigériens wana bazana ba milliers de dollars, des millions bande konanga. Or, nous avons des acteurs ici. Nous avons deux acteurs ici. Ba actrice amine les bateaux maïe les bateaux abouania. Kaka bozo combattre loboko oyo esokoli batu ebele bilongi loboko oyo epesi batu ebele vie. Beaucoup de personnes ont été payées. Beaucoup de personnes ont été payées. Na chaîne wana ya belle vie. Et bimisi pe moi batu ebele. Et pesi pe moi batu ebele vie. Pourquoi qu'on combattre yango? Pour quel objectif, pour quel but? Pourquoi qu'on combattre yango? Ngala sengaka concurrence ezalaka loyale. Mais ce qui est longwe na musale comité na nzoto et comme sérieux combat benado yongo comme sérieux. Bandeko, Jésus-Christ revient bientôt. Tolobaki tokoyeba bango
moko lelo bazali identifiable. Siko ba misusu ba se retrouver na balabala. Akena place asalaki jale lo lobby ba pesi $1. Aleki asali. Aye awa ba pesi $1. Aye asali. Siko makamwa lobaki na gauche na odonga lobby na droite. Bango mi balé baluki moyen ba ye biango ba ye comprendre on se retrouver na katikati. Bozo kanga ba porte bino moko mes frères et sœurs. Ce que Jésus-Christ a été nos hommes à lobby. Parmi batopé ba salaki émission tena mama Olga. Ezaka ngana sarate. Mura pe asalaki te. Mura kutu ba panza e moto. Tokozwa kaka. Tokozwa mura. To sala na émission une façon il y a quoi porter ba lumière na makamu. Mais sinon to linga bino mingi. Ba vérité oyo eza awa. Bato oyo bazo comprendre ango ezali ceux qui sont naîtres. Oyo baza ba vrai patriote, oyo baza ba vrai amoureux ya théâtre sans parti pris. Lobi koleka lelo. Merci beaucoup.